Bonjour, bonjour. Nabino tout bolanda la Rosa, la présidente. Maman Kondiye yo, Basangana ba ebele donc. Je suis là vraiment la Rosa, mille esprits. Ba pentacle ya solo. Nazana vraiment na linga bino ya dégâts. Babi petite sœur Gusta la Rosa petite sœur ya Vinae, c'est les mani. Et si kaza vraiment ba coup de chapeau. Na les love fort. Na pesi bino tout ba gros bisous au bolanda la Rose vitesse betima sengokwid mada des queen et si causa vraiment ba bisous ebele mon boss papa Dave Obama na lela bino ya dégâts on est ensemble quand on na lobaka na bosanité les amis de Gusta la Rosa groupe nanga les amis de Gusta la Rosa na lela bino ya dégâts. Non, banda vraiment mission na ndenge ezalaka babi sans tabundi makambo nazala wana pona bino kaka pona opesa bino ba juste ba conseil ebele kosiba mibali o balinga osiba basi na journée moko ata 6 nayebi te so bozalaka barobo to bozalaka mpenza bato na journée moko tala mibala ki ndumba baza ndumba pena do yi akosi bata 7 filles assez bien ça ata 7 filles na mbala moko pe osala ngo chaque jour eza vraiment mabe eza bien te tout ça la ngo bien na ndinga ba professionnel to yeba te ndeni to sala mambo ngo tango aussi ba mwasi fo yebaka nzoto eza nzoto kosi bien nango mabete za kelengi mwasi apanzi libolo papa koti likata zosala epenza tala sentiment kosi bien mystique sikoyo tango zosiba bongo fo yeba osala ngo ndenge nini yo osiba ka mwasi ozosiba mwasi oyeteke mwasi pe ayokaka ba douleur donc yo moko nzoto no ezokende omona mibali misusu ana ye moto monene mais siko exa kosiba trop nzoto ekenda elongi pene tikali mikwa donc ya lela na ye pena libolo ye kutu ko biloko olia pembeni ye fwa si bande yo moni ba masanga bo melaka omela baboma mama babilo mo boye yo zomona kaka elengi kisi wana ozomela donc ezotinda yo aussi bata basi tease mais zo détruire yo nzoto likambo aussi banezaka na repos même ba couple pe jamais mutako aussi banana mwasi ni chaque jour na utaka lo bon émission wana mibali yango ba prostate ezoya ba faiblesse sexuelle ezoya pona nini olingi mambo nzoto lokwa likambo susu nzoto yana ngo mabete omoko siba pesa kelenge otiki no batamo buzo siba te jour oyo siba oyo ka sentiment moko na ebisi bino nano okati eleki kutundo osala ngo ya chaque jour na po obaye yo mona mobali mso ya bandumba bazaka asibi mwasi ba mai na bongo makamu kie po nini mai mesana kobima pompe à régie des écossais pompe à régie des écossais yo bedo obimisa nuka mai mais on peut singa etika tandamu na nzoto yo siko ko mobimisa ngo nyonso mais comment ça faut lia kabilo a protéine ozo lia bilo a protéine po so moni ko sala ngo faut lia bilo a protéine bangu bana mobesu wana na manyoko olia bilo a soupe bandunda ya soupe so ebi ko beta abasi fort aussi ba abasi ko lia ngai te dongo ozolia pena dongo so yebi ko sala musala nzoto mingi fo liaka po nzoto ezongaka poko sibe kondisaka so zosala ngo chou ozosala ngo mingi ba miliki banini omela ba miliki tango omela miliki on epeso protéine aussi ba mwasi kitoko
santé kuna kitoko sala kango bien soso sala ngo bien tout mona te ki makambo ezala bien te toki wapi olingi na okaka kosiba mwasi air nyonso yo omona masoko eleka te omona masoko eleka te ata ya plat yo omoni yango kitoko ata ya bambume kanga misika moko omoni yango kitoko ya mai eleka omoni yango kitoko siko yo masoko nyonso bando omona yango kitoko seke na lisoko ya robot so edendi omona yango kitoko po yo osiba ano partout toboyi te mais tosala yango bien kosiba trop ebebisaka même mwasi so mobala olala mibali baolala o trop mwasi obeba oma ba kitoko esili kitoko pene esilaka esiliko faut kobatela otiki pe mwa congé mo boya nzoto epema po tango osala yango bien so osala yango chaque jour obando koka ba 5 coups mwana mwasi okoka ba 3 coups te emsu moko ki dali bolo moto po lobi ba utaki osiba tango yesu pa mbaye mususu asiba okomoka libolo lokwa mingai okochata mai to sokola non nzoto esenga kopema yo mona mutu mususu pe mona une semaine pe a garder non santé nae semaine ana koti mambo sibana ezala nango ekimate mabolo ezebele situ na Congo mabolo a plat libolo etengama oto komona ba internet na mabolo evimba lo ba gusta la rosa mabolo eza nango ebele owelani owela nini tozala bien ebele na kati na olobela bino ebele namoni mwasi moko poto do bazwi kombo na ngai bachene émission na bango gusta la rose azo sokola papa ebele boyibi kombo na nga boche po batala bosala yapi na ba chance na bino s'il te plaît c'est pas bien na koti na tala boyi na leli siko bafana ngo pe botalaka so bache pe kombo bungo bokota apuna ni ya normal te boko moyiba betima sengo na yebi te mutu asalanga pena coach na ngai betima sengo na yebi su bato bakomi koyiba ya dega na comprendre vraiment bango te mais to changer bino ka stratégie donc na yebisa bino na mozali sebele bochanga tembe o mama nanga fula nga bila rose akende na kei na sali makambo bon moyi banga makambo bokoka te na zongeli papa salaka mwasi na yo otikeli batamba jour chaque jour te omoni peso bolingo bokuta na chaque jour aussi na chaque jour elengi nango pizala atin mo moninga pa omono pete me atikali na sentiment yo kasi bato bazaka ba marié bazana ndako yo kasi basala yango pe chaque jour te mo pe bavandi na bongo ba semaine pe bavandi baosala yango pe te semaine wana ali basa ezala bongo nzoto esenga kopema yo mona ba okomi papa mokolo beli prostate ya dega bokomo kufa ba jeune ozana jeune okomo mila bakisi moko boye po aussi bata basi do ba jeune msu bakoma ke na hotel pena alfuti mbongo na ye bakotele 4 ndumba tant ba okotele 4 ndumba no mona muto olemba teko azo si babango pena ya dega po anini amela kibimela mela po nini alemba te siko jour oyo oza normal aussi ba mwasi okuka sute po mesa na bakisi wana mwa leloko ezati eza vraiment pas eza dégâts mambo yon to changer nan to yeba ni to sala to yeba pena nini to sala basi ba pe na calcul jour sous pesa la ba couple msu eza basa na monka caresse basi ba ni pété
ezala nango jour mususu te o jour alelo et un dialogue to solo là total ça m'envoie vie ba tia bolingo na bango a programme donc lundi ndeza wana ba yebi ke non ba solo la kaka mardi bo binga na ba téléphone ba bolingo brisque puis za mobala vandi pena bo moi ça mili brisque c'est comme ibala bandumba balinga bongo te moi ça ya brisque okokuta pena pe mbanda okaka peso benga te po anini ba benga kati ko vimba yo mo c'est pas bien tout ça là on bien ndinga ba professionnel et simba et simba pour comprendre tout ça là on bien Zoara tampi au lobby la mobile no PCP conseil yo moi si car tellement craquant mobile aza bogar makasi so komi likambo liboso fo fungolele libolo likate koto asibayo ya vraiment passi ya passi na mawa to kindi wapi to kindi vraiment wapi tant aussi baba c'est belé no ebité que si désali malade eza basala ba préservatif pour anine pour na ko se préserver eza bongo tout ça là ngo bien tout ça là on a ndinga ba professionnel et ça là vraiment bien dégâts la kaka libolo ki mana ngote c'est tout ça vous avez vraiment moi sinon linga ko mingi wana pena bozala rani chaque libolo ki mana ngote zaka peme na wana ezaka yonde papa stratégie bosala ngo chaque jour te na ebité to kende wapi na lela bino ya dégâts to komo kende vraiment na suka ba conseil ezé belé o na pesa bino ya ebelé tellement la linga bino ya dégâts donc ba gros bisous na bino tout au balanda la rosa la présidente Mozalisi ngayeyo la rosa petite sœur ya vinae c'est les mani batika yo batika bino vivre donc et si vous avez vraiment beaucoup de chapeau belé yo et vitesse agi ko le Android c'est gusta la rosa quid mada de queen bambote belé na yo vraiment sans oublier mon boss papa Dave Lubama na lela bino ya dégâts goodbye.